Voilà, très cher abonné de Fantastique Info, Toza Nesengo. Il y a Kosel Labino, vidéo et Lelo. On a toujours en direct, il y a ville province, il y a Kinshasa. Et Toza précisément, na kati ya commune, il y a Mongafula. Donc, il était dans village d'Akwa Pembe. Donc, il a cette fois-ci avec d'autres GPS. Donc, on a précision. Donc, topesi dete ya déjà banda péage oyo batongi na Menkao koko matina ndako ya pembe c'est 14 km. Alors na côté lisusu quelques distances oyo naza na kati ya ferme ya madame Isangele oyo azali depuis na mboka ya France awa azali na 25 hectares oyo ekomami na papier mais na réalité ezali au moins 20 hectares. Donc c'est pour cela que voilà, toujours quand vous achetez il faut vous l'accompagner déjà là-bas, espère pour ne pas y retomber dans ma problème, il y a le nombre d'hectares. Alors c'est pas vraiment ça, objectif à dire, il y a l'essence d'un monsieur à Lilo, l'essence d'un monsieur à Lilo, ils allaient pour nous superviser, Moussala, il y a des chauchements, na débardage, n'enge salamaki, total à yango, peto pesa déjà, mbongo pour na ya labour, il y a 3 hectares et demi pour na mikolo, oyo, ekoya. Alors, tozana agronome, oyo avandi mpe kaka na ndako pembe oyo tokosolola na ye tokotuna bakestion parce que ye mutu azosalisa misala awa tosengi na bino balandi ya fantastique info oyo bozana biso partout soki eza mbano ya liboso ya kotala biso na nzela ya fantastique info télévision tosengi na yo osabone mpe opartage video na bandeko mosusu ezali votre humble serviteur na nkombo ya Lucien Bokite oyo donné là pour la promotion de l'agriculture parce qu'on a compris que l'agriculture est la priorité des priorités. Notre pays peut se développer ce qui touche vraiment force makasi na agriculture totika kozwa biloko ya kolia libanda yango tosali mpe descente ya mokolo lelo tosengi na bino bomolanda video oyo na badetail nango nyonso mpona bozwa information e topesi madame patricien oyo aconfie biso charge oyo ya fantastique info bambote esika ezwami voilà tolanda video. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite, Fantastique Info TV. Voilà, mbote papa. Mbote. Voilà, yebisa balandi bandeko na yo bakongolais na bakongolais baotala de partout kombo na yo nani? Nano merci mpe napesi na pose kombo na ngai kobongo Jean nazwaki engagement ya kosala mosala na mama Patricia awa na kati normalement mosala wana ezali ya kosala tozala kombo opesi te kombo na ngai kobongo Matenzi Jean. ozali nani? Nazali agronome. Ensuite, nazali mpe instituteur nazali minute oyo nazobasina fonction ya agronome na kati ya ferme ya mama na ferme Isangila oyo ezali na responsabilité ekolo ferme mama Patricia. Voilà, merci topesi mpe mama patricien ute oyo azolanda biso depuis mboka ya France na libota mobimba. Alors tokomi awa tozomona bapundu na mpe bavide ya une partie eza déjà cerclé bolongoli matiti et de l'autre côté tozomona matiti meka mpe koexpliquer s'il vous plaît. Oui, normalement neti côté oyo ya bavide eza mosala oyo grande sœur nani Valentine asalisaki aza profane na misala wana ye moto asalisi misala oyo alors toentretenir me nzambe akobatela biso ntango bambula ezobeta tokoremplir bavide oyo na babouture mosusu et puis c'est le vrai mbongo eyaki esi ya cerclage basali et puis koto oyo etikali nano eza en cours bientôt bazosilisa kanisi ti bamardi bazosilisa déjà koto etikali oyo eza vide kuna. Voilà, lobi au grande sœur alonaki azali na ye profane aloni bongo mais wapi ya yo moto ozali maître
non, toza master oui, oyo ya yo mwana toza nano na étape ya badessouchement. parce que tomoni ya profane totali yango malamu obiki profane Eh, mais yebaki video etikalaka likambo te. lelo tomoni ya moto obengi yango profane Ah, obengi yango parce que ndenge baécarteme esalami tout ça mais je crois elle aussi elle était accompagnée ya moto oyo aportaki titre ya connaisseur oui, mais lelo oyo obengi yango mosala ya profane tokangi video ya lelo ok. tokotala mpe nzambe akosunga oyo yo mpo kolona tokotala soki oyo tokobenga yango ndenge nini Mais après tout, évaluation esalemaka. Hmm. Yango wana à partir ya évaluation tokosala oyo na oyo nga nakosala, je préférerais que nasala mosala ya malamu po ce n'est pas pour na sentiment nango bien na bien excellent mais pour na réussite ya kolo ferme. Voilà, réussite d'abord ya yo moko toza sur les places hein, parce que soki osali eloko ebimi malamu kolo ferme aza d'abord aza mosika c'est vrai akozwa mosolo mais yo moto oza sur place eza déjà lokumu ya yo. Bon, merci. Voilà. Tout le monde une partie au mosala omeki kosuperviser il y a des souchements alors ozwaki il y a pardon il y a cerclage il y a ba manioc ozwaki âge il y a manioc yango aboloni variété nini ya manioc awa. Bon, oyo précisément selon tobenge yango ba maranta mère, hein, manioc ya bololo. Et puis eza variété locale. Eza variété moko importée te. Vous avez une variété importée côté. Oui, ba variété importée lokola ba F100. Lokola pe ba 517 wana nde babenge ba variété eza ebele. Oui, ils allaient importer selon agronome Jean. Voilà, toujours continuer. Ah ouais, tout le monde déjà moins évolution, moins d'emboule et sa plateau. Mais il y a malunga pensa. Non, non, malunga betite. Puisque tu es aboyé pour na couvrir quand même kolongola mo essoufflement ata moke, il faut tocha masango. OK. Quand ndenge eza boye, quand ndenge eza boye, soki mbule beti, bokotsa masango so na kati. Oui, tokotsa masango, ekozala distance ya 1 mètre po epesa. Wana bengaka culture associée. Osangisi culture ya manioc na nini. Alors nalingi pe nakuta na occasion ya moto oyo ya maîtriser. Osali mbula boli na plateau agronome bientôt tourner na biso boye s'il vous plaît. Ah, pona moi. Bon, na plateau na sali à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Nga moko naza pe na bilanga na ngai soki oyaki na motuka nalingaki na mema natalisa yo pe bilanga na ngai mais awa naza na 10 ans d'expérience na kati ya plateau. Lelo bazobenga agronome titre wana ozwi yango ndenge. Bon, natangelaki yango classe na mission Kikombo na province ya Kwilu. Natangasi pas agronome ezali naza te ke agronome ya praticien ou bien te natangelaki yango penza ya classe. Voilà, tangelaki yango ma classe. Merci beaucoup to respecter mosala na yo pe na kelasi otangaki kasi télévision ezali radio te tozosala constant awa ya misala na kati ya ferme oyo ezali biso na ferme Issa Ngila. Voilà, alors de l'autre côté tokomi awa tomoni matiti ezali. Oui, awa matiti ezali eza d'abord ezaki ya kokoka te 1 hectare et puis balonaki soki otali manioko eza donc ndenge nabengaki ke kuna c'était ezaki profane moto asalisi mosala oyo tala baloni ekufi manioko nyonso ekufi ebimi te. C'est pourquoi nasengaki epai ya ye patron na ngai nayebisi eke non place oyo ekozala misala à reprendre donc bakolabore yango batie bion mais avant balabore yango il faut balongola basala ba retouche tobengaki yango retouche kolongola banzete oyo ezalaki na kati awa. Oh, bosali dessouchement ka ba retouche ka. Ba retouche te dessouchement penza eza kuna mais awa nde retouche. Awa retouche. Pour tracteur eleka sans faille. Voilà les cas sans faille tomoni on esi ko siko kocha milona nini. Bon, awa projet ya awa eza ya kocha babengi yango ba solo. Ba solo. Awa ba culture culture maraîchère oui. OK. Était comme rappelé bien, oui. Et le moins ça rambongo. Oui, ça les types de marché nango. Était comme kepi eza biloko moko ebuka maka par semaine. Par semaine obuki malamo par semaine. Ce qui tolandi ko chama nyone tindenge eza wana juste après une année. Donc
bokozelaka après une année tantôt epesi réussite ya bien tantôt epesi faille mais biloko oyo ya 3 mois epesa quand même mwa nani souffle nga mbongo na ye nango lelo mpona kopesa mpona misala so na bikolo bango na plus na terme ya franc congolais ça peut ezala au-delà ya 1 million de francs congolais oyo na ye nango mpona misala oza sûr ke mbongo oyo ezobima lelo na poche awa ejour pele na ndoye mpona barécolte tokóma pe ti tomoni résultat na yango télévision eza radio te papa Jean il faut tobanga nzambe eloko ya liboso ya mibale na yo na ngai tosimbana na maboko voilà. C'est-à-dire na sens nini matiti ekoti soki toloni nabeleli yo il faut oyeba keno matiti ebotama ekolaka de temps à temps eye renforcer mbongo tosarcle mais entre autres soki toloni yango 2 mois 3e mois après ebandi kobota yo moko okomona ngai te yo pete tolobaka nzambe mais na entretien ya biso tokosala na mosala oyo tozosala kondima ezali ke tokozala na réussite voilà kondima ezali wana maloba ya agronome Jean oyo tolandi lelo na nzela ya fantastique info télévision awa na kati ya village ya ndako ya pembe alors tolingi toprécise banda village ya ndako ya pembe kokóma ti na kati ya péage ya maluku ezali exactement 14 km oyo selon GPS na biso emeki kotalisa biso awa distance oyo tokomeli na yango kobanda na entrée ya ndako ya pembe tokotaki alors tokoti vraiment toza na découverte makasi basalela bino plus tard tokopublie badistance oyo ezalaka parce que tomoni mwa lokuta ezali mingi bato bazopesaka badistance ya lokuta alors toza na GPS na biso na pointe mpona kolakisaka bino ekozala livre oyo tokopublie na fantastique info par rapport à balocalisation ya badistance mpona permettre bainvestisseur oyo bazali libanda ya mboka bazoinvestir bayebaka exactement ke combien de kilomètres ezali de telle place à telle place parce que bacommissionnaire bakomaka kaka 30 minutes 3 minutes voilà eza sujet ya kolobela lelo te wana tozo continuer émission na biso awa na agronome papa Jean oyo tozali kobakisa nini alors nalingi nabakisa ke hectare oyo ntango basalaki omoni ke esuki kuna toyaki naya kosala constat ke ekokaki mpenza hectare te yango nabakisaki awa quelques mètres awa ti na se kote tozokende nde esika tokomona keno superficie oyo ekopesa 1 hectare juste epuis na ngambo oyo ngambo oyo eza oyo tobengaki yango demi koto esalemaki retouche oyo ozomona mabulu oyo batimolaki awa kolongola banzete oyo baretouche na awa pe baretouche kutu lelo awa natiaki banzete eza wana donc demi kolonga wana ti koto oyo awa nde tozokende sikoyo na esika oyo mpenza banzete awa eza zamba voilà ezalaki zamba tozokende tomona voilà yo controlaki yango moni ekokaki nde ekokaki te message oyo bapesaki yo demi wana ebandi wana ti awa epesi 25 mètres sur 200 boye 25 mètres sur 200 alors demi hectare faut esala au moins 5000 mètres carrés oui 5000 mètres carrés oui. voilà faut esa 5000 mètres carrés donc tosala 25 ndenge olobi papa Jean tosali 25 fois combien fois 200 fois 200 mètres fois 200 mètres exactement epesi biso 5000 alors nga mpe na ye na GPS parce que osalaki contre-spiritisme biloko ekokaki te nga mpe na ye na GPS na ngai mpona na meka overfe mpe bamesure yo olobi okoautorize ngai nasala yango ngai nakoboya te nga na ye ngai na GPS nanga parce que tocomprendre bato ebele baza na motu aloni 1 hectare ya manioko mais en réalité aloni ata 1 demi hectare te comme j'ai l'impression il y a plein de gens qui ont de mal à maîtriser bamesurage donc 1 hectare ezali eloko kosaka nango te balandi ya fantastique info 1 hectare ezali lokola baterrain ya football omonaka wana ata 4 nde basangisi yango eza 10 000 mètres carrés alors lero ozosala bilango ozoinvestir mpo ozala sévère ozala sûr ke baloneli yo vraiment sur 10 000 mètres carrés quelles que soient les longueurs soki omultiplie yango le 2 epesa au moins 10 000 wana oza rassuré ke no bilanga ozosala ezali 1 hectare la plupart nasali 10 hectares omona en réalité ekokaki nango te mais toza na confiance ya agronome Jean oyo tozotravaille na ye ezali ba rendez-vous moko mensuel oyo bokolanda na fantastique info télévision
la découverte oyo ou les aventures na papa Jean awa na kati ya mabele to ya ferme ya madame Patricia. Voilà, to pesi mbote esika zolanda biso. Alors papa Jean, explication a tozali na nini? na bilanga yango oyo basali desuchement yango oyo ezalaki bilanga bakataki na maboko ya ye soki na biloko na nyonso apesaki ordre ke batravailleur basalela ngambo mosusu me awa nyonso esengeli eza misala na ye moko. Voilà, toujours continuer. Terrain ya esika badesuchement ezosalema yango oyo ebandi wapi parce que quand nazwa point de 1, point 2, point 3 pour na calculer nabimisa sur place croquis à place au saleli. neti awa point de repère normalement point de repère eza côté ya sashi wana pe tozokende kuna tozokende po obandela kuna alors badesuchement esalemi tokota na yo bazosala débardage. Voilà, débardage ezali kosangisa banzete kolongola banzete na esika oyo mosala donc kolongola banzete oyo basalaki déchaussement balongoli yango basangisa yango esika moko yango cette opération ezalaka benga yango débardage. Alors balandi ya fantastique info tolobaka toujours na fantastique info ezali université buissonnaire il faut toujours kozalaka na bic na papier lero ozolanda émission na biso lelo na lexique na biso tokoutilize lelo toza na bamo piquetage elakisi nini lere ozali kosala bilanga na yo olingi osala par exemple déchaussement il faut ozwa banzete au moins ata 4 opique yango de 4 côtés, c'est-à-dire opique yango d'une manière aléatoire te mais avec des précisions soit osali décamètre na yo soit osali gps oyebi ke non de telle place à telle place il asali wana donc eza opération très nécessaire pour osala piquetage. Après piquetage soki mabele ezali esalemi ya mbula ebele basala nano bilanga te posala déchaussement. Déchaussement elingi koloba nini kolongola banzete oyo ozomona oyo ezali opération moko ezalaka vraiment facile te kosala yango, ça prend énergie esengaka bato basala yango balia bien nayebi te agronome atya maloba olie nakanga maloba nga moko. Oui, normalement il faut kozala na confiance nano na bato bazosala mosala puisque même nous awa toyaki koyebaka bato mosusu babeli panzini na bebe. Ça c'est vrai. Il faut kolia bakisi ezala bakisi ezala vraiment mosala oyo neti awa depuis nzamba sala awa sauf que baza kosala mwa bilanga na maboko parce que awa ezaki zamba c'était une grande forêt ezaki zamba ntango bazosala nani bazokatakata banzete comme ça sous mosala pasi neti ndenge omoni oyo awa ozomona boye na se nzete eza monene timola moto mpo atimola il faut alia soki alie bien te mosala ekosalema te tokota na kati mpo omona mpenza oyo ya minene okokokoka meme kobimisa te. Là c'est vrai balandi ya fantastique info opération oyo ya déchaussement débardage balandi ya fantastique info soki moto ayebi so asala yango vraiment du sérieux ebelisaka bango esengaka balia mingi eza mosala moko ezalaka vraiment ya makasi mingi so bayebi so mosala baosala oyo mosala bilanga oyo eleki ya mpasi mingi ezali mosala oyo kosala déchaussement. Soki osali déchaussement te koloba teke naza na bilanga na kati ya terrain oyo eza na banzete soki neti ndenge eza boye okoloba teke naza na bilanga ezalaka osali déchaussement wana ozwa avale ya kokotisa tracteur soki osali nano te eloko moko te okoki korate mpe saison à partir ya mosala. Voilà, okoki mpe korate saison elobi papa Jean. Alors en parlant de saison papa Jean yo ozali expert oza na 10 années oyo ozali déjà sur le terrain par rapport à l'agriculture avant outaki na province ya Kwilu oyo yokolaki makambo bilanga oye na plateau celle de 10 ans c'est beaucoup au solo makambo ya okoki kokate saison agricole na o mais quand peu kotalisa pe balandi ya fantastique info bandeko na yo baza passionné ya bilanga mais peut-être bazosala échec mingi parce que il ne maîtrise pas saison agricole ezali nini awa na plateau parce que saison agricole ezali universel te c'est vrai et que c'est vraiment mike mais quand peut expliquer bandeko bazali na plateau awa saison agricole la plateau elekaka ndenge nini papa agronome maloba ngambo ayo. Oui, normalement mpona etali saison agricole saison d'abord saison agricole eza période oyo ya kosala misala oyo ya bilanga part de l'agriculture awa
à partir puisque toza na 3 saisons. Saison A, saison B, na oyo babengi mi-saison. Mi-saison, saison A ebandi na mois d'octobre, mois d'octobre ti na décembre. Hein? Bon, décembre vers janvier wana tokoti na saison B. Saison B tokendaka nango ti na mois ya nani ya avril. Mi-saison oyo babengi yango eza d'ailleurs saison moko ezalaka ya kosala neti d'une façon ya tricherie à partir ya 5e mois, 6e mois, 7e mois epuis oyo wana basalelaka yango mingimingi le long ya mai po ntango ozosala ozokoarrose. Mais biso kote oyo na plateau ebele bazwaka defete na mosala bilanga mpo na nini? Moto akoki kozala na moninga na ye asalaki bilanga. Ah, ngai nazwaki nasalaki vraiment na réussir, mais il faut expliquer moninga mpo o réussir osalaki nini ndenge nini, obandi labour, obandi labour herse epuis osali bionnage. Bio ezali différent na kolona pe na plat neti baterrain oyo baterrain d'ouverture wana depuis nzambe asala nano esalema te na plat okolona yango d'une façon badistance respectueuse 1 mètre neti manyoko 1 mètre distance ya 1 mètre sur 1 mètre wana en tout cas olande ntango olonisi landela sala suivi ya sarclage yo moko zala na confiance ya moto opesi mosala epi yo moko mpe zalaka na place wana meme na sanza moko ata mbala mibale po ntango moto apesi yo rapport koma otala soki eza ya solo soki mpe eza ya solo te ce moment là boyebi ndenge nini bokomodifie calendrier. Donc il faut avoir la confiance ya mosala mpe vraiment defete eyaka mingi na négligence ya basarclage. Merci beaucoup, papa agronome. Donc, on trouve un résultat, il y a des chouchements et salamaki, basé minene, alors opération Rolanda Barsal, là, on m'a calé, on a tout évi. Malgré agronome avant d'igner, mais tout évi. Oui, oyo yango ekokopesa pe avantage puisque misala oyo ya desuchement eza continuel. soki te ekozala continuel place oyo nyonso ozomona il faut badesuche kozala na ferme ezala te ke nasomba ferme okangi maboko oza na ferme ferme esala misala mbongo mosusu ekowuta na yango moko ferme yo obandi opesi point de départ epuis ntango basali neti desuchement basali boye ntango bazodebarde basala debardage neti nde tomoni kuna bakosalela yango makala makala wana mbongo wana nde yango kolo ferme pe akozala na idée en collaboration na agronome aza na ye ke non tosala boye ekosunga na basarclage ekosunga neti awa toza na problème soki tosali labour il faut koluka moyen kosomba déjà baaubergine na solo wana po toluka moyen ya kosala pépinière. Voilà, ozongi ti bango basolo na aubergine. En parlant des solos, solo olona variété nini oyo kolonela kotoma? Bon, solo tokolona variété locale, locale po toluka solo mosusu nango omona yango ekomi lokola mwa aubergine monene un peu vert mon raté. Oui, marché nango ezalaka kilo solo wana marché nango ezalaka kilo mais oyo ya bien wana eza oyo ya marché solo local nayebisi yo wana mpenza moyen po bato ebele bakomi kobela bamaladi ya sucre baboye esukaka bango baliaka mingi tala eloko lokolo moyen kobimisa yango vraiment déjà c'est pas facile atanga moko ata ndenge nini okokoka te vraiment balandi ya fantastique info c'est vrai il y a babi eza ebele mais en parlant de mosala de déchouchement il faut vraiment komitya na place ya bato basala mosala maintenant bato bacomprendre yango te eza mosala kobimisa banzeta minene boye na mabele ebima boye c'est quelque chose très capital na bilanga voilà donc yango wana ezomonana lokola soki nyama motu ya mpakasa voilà balandi ya fantastique info tozocontinue mpona kotalisa déchouchement ndenge esaliami awa donc naza na respect makasi na mosala ya déchouchement
Donc yango ezocontinue. Soki mpe balonga liboso kotala biso na nzela ya Fantastique Info Télévision, tosengi na yo s'abonner mpe kozala égoïste te partager vidéo Fantastique Info etalamaka na famille. Mama atalaka yango na bana bazalaka na Lyon, ye aza na Paris atindelaka bango batalaka yango. Vraiment ezali chaîne ya famille, bafamille ebele babengaka biso ke mama na biso alandaka biso, papa na biso alandaka biso apartage mpe video mpo na ngai. Voilà, donc tozo continuer awa na plateau de bateke botala déchouchement kobimisa nzeta boye eza facile te, eza facile te, maso oli otondi te okoka te. Tomonaka mingi na kote kutu ya Congo central basalaka mingi ba déchouchement te basalaka na kati ya zamba bo mpona koevite mosala ya pasi oyo. Soki okosani osali déchouchement te yebaki eza impossible tracteur akoti, soki akoti tracteur ezo en panne yo moto obengaki kozwa charge ya kobongisa eloko wana. Derrière kutu avant basala labo bavertir bamonaki déjà ke terrain na yo eza compatible te bakie bakosala te parce que terrain ezali mabaku mabaku. Botiki banzeta mbila omona konaka eza kutu na nzete moko lokola elekaka monene moya bakatana eza tiki nano ndenge wana oyo kuna voisine ntango eza kuna ok. oyo libulu basalaki mpona kobimisa banzete oyo balanda fantastique omoni mosala dans libulu boye esalami mpona kobimisa banzete oyo nyonso omoni oyo. ela déchouchement ekomaka mpasi soki nde bakatelaki oyo nzete, soki déchouchement eza bantiti nzete molai monene bongo eza facile kutu ke bakataki deya nzete tikali oyo ya boye neti oyo. Voilà, tozwa neti oyo agronome azolakisa ngai. Voilà. Différence ezali na mosala déchouchement na nzete oyo ya kotelema par rapport na oyo po oyo wana soki botimoli yango epesi déjà déséquilibre ekokende facilement, mais oyo tala neti oyo batimoli mokolo yango esimbi te batiki yango nani eza obligatoire il faut balongola ma topesi bango ba onde positive bazala makasi mpona kosala mosala ya kitoko oyo ekotombola mboka na biso Congo. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure na piquetage, donc omoni piquetage oyo namoni mpa na bango mpe yango basalaki agronome. Donc piquetage yango oyo omoni batie signe bazwi bapike nzete eza elembo babandi awa agronome nakosi te okosi te. Donc yango piquetage eza kosala mwa nzete aboye oyo ezolakisa limite ya hectare oyo koto ekoya kosuka awa ye koto oyo ya biso ebandi awa pe basale de déchouchement bandi awa normalement kotya bajalon ntango bazokotisa tracteur donc jalon esengeli ezwa a partir ya awa ke kuna kuna soki moto wana kuna travailleur azaka liboso alongoli biloko na ye nde tolegalize pe place wana travailleur azalaki liboso contraire sili pa ya kolongola biloko na ye pa ya kolongola biloko na ye bapesaka ye mwa parti asala bilanga na ye olie ke azelaka kaka soki asanza pondu moye asimba pe biloko ya kompani eza te malgré asalaki eloko moko ya mabe akei koteka monduki batekelaki ye na ferme
ateki Ateki munduki ya chasse. ya chasse, oui. Ah, pour la protection ya ndima bobondo bazalaki ya. Oui. Et puis ateki pe panneau solaire pour la lumière kuna. Yango esalaki keno epesa patron na biso kanda. Voilà. Merci beaucoup, Balandia Fantastique Info. Toza toujours na tour awa na agronome Jean depuis Ndako ya Pembe oyo azo partager connaissance na ye mais objectif na ezalaki osala suivi ya mosala awa esalamaki a fonction ya mbongo azwaki na mbongo na ye nango na ye bambongo nazopesa esali mosala nini yango lisu likolo ya lisu tozali na ye sur le terrain mpona koloba mpe kolakisa mosala ndenge esali oleka liboso olaka kolakisa ngai nzela s'il vous plaît. Donc toza na ville province ya Kinshasa oyo lelo bilanga ekiti un peu mingi par rapport ya situation ya momobondo oyo tosalaka yango toujours kobeta mbela pa bakonzi baluka solution na situation ya mobondo parce que plateau bateke elesaka ville province ya Kinshasa ezali parmi bapoint oyo elesaka ville province ya Kinshasa. Nakoki koloba lisusu mpona situation ezopesa biso mpasi. Maintenant bavoisin na biso bateke bakanisi ke bato nyonso baza inclus na likambo wana. Joseph Colonel. Naza Mombala. Ba Mombala. Ok. Naza Mombala bandeko bakanisi ke bato nyonso baza inclus na mboka kaka oyo esali na toza na ndako pepe. Vraiment bato bakomi mal à l'aise bakenda kosala misala kuna na lobwaku kote ya mai ndombe kote mibondo yango balekelaka biso toza bahabitue te na biloko wana oleke naya kolia manganga na ngai natambola na manganga nazoka mpona bénéficie mbongo te nakende okota na biloko wana ya eza bien te na mboka bakomisi bato mal à l'aise bokende boye na ntongo atoti kozwa bamessage oh non soki bamoni bino bozosolola misato mine na kati meme ya lopango eza tentation ya mabe. Voilà, message eleki. Ouais. L'État vraiment atalela likambo mpo atia tranquillité awa na plateau. Voilà, alors agronome Jean yebisa biso awa eloko nini fai totala totali lisusu te bapondo ya caoutchouc esekali kuna liboso tokota kaka wana mosala bilanga soki ozwi makambo nyonso sérieux okozwa réussite sauf que négligence ezala na yo moko Voilà, Balandia Fantastique Info. Voilà, tokomi na suka na première partie na biso ya descente awa na kati ya village na Ndako ya Pembe et na ferme privée ya maman Patricia. Voilà. Soki mbano liboso tosengi na s'abonner ezali mongongo ya votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite tokutani mbala ya sim